Les alliés forment. Ah, tous allez côté à montage à la chaussure. Oui, les alliés forment. Donc, on les a formés. Là, quand on monte à la chaussure, pour chaussure, comme un nègre, comme il est là. Là, tu sais, il y a un kati. Et on m'a communiqué. Tu bandes à Kaboy. Si vous bandez à Robotia, on a ni. Expliquez-moi ce place où on a bien. Oui, les alliés forment. Oui, les alliés coordonner à aider le coin. Ok. Ça est là, mais on monte chaussure. Exact. Voilà. Nous sommes au tout saliant. On a fait à la main. Attends, bana nyonso omoniawa. Bana oyo bana ngana boutique. Bango就baza ba coordonner pour faire ba yeba musala papa. Voilà, ils abou. Piège salema ki na 91. 91 voilà. Na 91 à partir de 2000 ans, na bandaki masolo. Na senga ki espace o balukanika kotonga. OK. Na senga ki batonga po moya kwa cadrer bana libanda na zokana bana musu na prison. Voilà. Ole baza na prison to zokana ngota cadrer bango ba yeba kosala musala oyo. Soki mwana yebi musala musala oyo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Yabiso Podcast. C'est moi, votre MDC, votre Elmar de la presse. Tous ces matins, on Mali, la plus cool, la pose au message pour bien à la Maradona d'Afrique, toujours la minière. La commission pour ma émission nationale, remercier ma boss, l'émission, on passe à la télévision, puis ma téléphone, et le coup, là, mon patron, mon boss, Rony Malunda, mon boss, Yanni, sans oublier notre boss, Checking le Londres. Pourquoi pas le remercier directement, famille Mathieu, la mobile, parce que vous allez, on a notre mère, boss, maman Laura Chou, moté ma boss, live, sans oublier que bateau, bazala vraiment, surtout lancer mes missions, batala, on va dire, dans souka, maman Matou, maman Matou, Otimi à mort, et maman Rodbier, sans oublier, Fleur qui mota, donc baba, sous bazala, vraiment, bazala, tout le temps, bazala, va faire, au bas, on va même pas au salon. Et puis, ça me monte, fait dans mon vieux, à fond, il y a Bakawa, depuis Grenoble, mon père, il y a maman Brigitte, tout vraiment. Bah s'abonner à la chaîne il y a biso podcast pas tout vraiment bazora ta rola na émission na biso ba partager ka ba commenter ba like vraiment je vous salue donc mais là tout ça na kati ya commune ya Barumbu tout na Elmar na Barumbu soyo sala nini donc le te faire découvrir bino na Kinshasa ça la ba tembele pas ça ba talent aussi na ba soutien vraiment donc tout ça na papa bon tout ça la déjà émission l'autre fois je tout ça la découverte il y a na rai wana na moi rivière bi tchekou boy papa la boyebi. Donc l'autre préféré qui toi tout les amis talent ni nous soyons na salaka asa papa oyo lelo oyo asa ko cadrer ba jeune belé o bazala ki bakuluna bazali batu mabe mais travers musala oyo alakisi bango lelo oyo moi barumu ko ba très calme asa papa oyo c'est appelé ba soutenir asalaka ba chaussures asalaka ma papa la diaspora bana poto tout j'espère que vous recevez la vraiment la découverte lelo l'autre ça peut temps expliquer biso asalaka yango lolenge nini expliquer biso wa matériel nini oya sala vraiment pour que biso lolata ba question to latibo quoi te li pas on sala vraiment tout na comme bisika sali vraiment vous tenez biso regarder tout ça la besoin ba commentaire na bino on a besoin pour liker tout ça la besoin pour partager pour nous parce que émission a découverte donc tu faire découvrir bino peine la moka na biso ba tala ba zebele donc mingo le besoin de papa ça déjà awa bonjour papa bonjour maman journaliste bonne santé. Qui m'est allé maman journaliste. Voilà, oui, qu'on s'est présenté vraiment, bah, tout le monde sur l'émission, bah, il y a ça la bien ma casse. Merci beaucoup maman journaliste. Comme on a eu papa Antoine Angasa, mingi babenga nga moto akala, responsable à ONG à Pemeko. Voilà, voilà. OK. Lelo yo toye sur le terrain parce que dans flasher déjà bah na porte ba diaspora, tout sur ba l'émission na biso que au salaka. Bah ma papa on salara ba chaussures dans l'autre on là tant que yeba on salara ngo lolengeni donc c'est bien vraiment itinéraire parce que vous allez parce que on a peut-être éviter parce que ça va tout la base on a pas parce que aux merci beaucoup maman journaliste awa tous allez marcher les boulot croisement ici que ba Congo voilà awa tous allez na benza les boulot commune à Barumbu. OK mingi les kanisio tozwaki yango pour cadrer ba jeune ngai nazalaki moto nazalaki na bata voilà. Tant que pied bata, il y a quelque chose à canisia ko sala on ja pemeko on a kosangisa bato ya misala maboko to yekola musala maboko voilà c'est ça yango tozali na ba jeune nyonso ya Barumbu na on ja pemeko o ezali atelier ya pemeko alors atelier ça va déjà donc voilà très cher ami internaute bon moi déjà la première étape donc atelier ya papa yango. Donc voilà, maintenant, tu sur la vraiment. Merci beaucoup, maman journaliste. Awa, Oyezali forme.
awa tozali côté ya montage ya ba chaussure oyo ezali forme donc oyo eza forme eloko oyo tomontaka chaussure po chaussure ekóma ndenge ekómi lelo olatisi ye biloko na kati yo moko omoni te tobandaka boye so bobandaka botia yango na nini explique biso place wana bien oyo ezali forme oyo azali cordonnier ayebi eloko oyo sa eloko oyo mayo mote chaussure eza te awa tozali na produit na biso oyo poso na biso totongi yango na couture ntango tosisi kotonga poso na couture awa basisi kotonga awa tozwi poso na biso tolatisi ye na forme awa etikali kaka tukitisa ye soki tukitisi ye awa ndenge mwana aza kosala awa tolingi tokóma na produit fini soki tukitisi ye kaka awa oyo nyonso ndenge ezali boye tokangi na kati ya baforme soki tukitisi ye mbala moko ekomi makambo ya kotia tolatisi ye biloko nyonso awa ekosala kotia bakole ezosenga na solo babiloko nyonso biloko to yango ezali awa toprépare awa tozali na cole patex oyo tozali na cole patex oyo patex oyo cole froide oyo akotaka na kati oyo babiloko nyonso totiaka na kati premier de montage biloko nyonso olakisa biso nga na omona oka flou faut éclaircir biso bien ntango biloko fo bakite ntango yango na komona yango parce que premier de montage yango oyo premier de montage wana ekotaka na se ya sapato akokota na se ya sapato ele meme premier de montage oyo omoni mutu na ye awa yango oyo mpe tokotravaille ye lisusu il fallait totia ye awa pour sa forme oui tokotravaille awa ntango tokotravaille awa po epesa nini epesa forme mais kosenga totravaille na bakole mais lokola toprépare tobangi nanu mosala yango te oyo ezali avant oyo ezali arrière okomona yo oyebi masolo yango te okoloba te makambo yango ndenge omoni ye omoni totiaka ye ye akotaka na nsima soki atie akoti na nsima boye tokitisa cuire na biso mpona kolinisa cuire soki ozotia lokolo moye ekita igumama ezali te ekokota normal oyo premier de montage ezali avant na arrière soki nayoki lobi cuire soki toza mposa toyeba eza eloko nini oyo bosalinaka bachaussure oyo eza ni cuire eza nini oyo ezali bimeli wapi ya elamba ya nini eplace ya éclaircir madame cuire oyo ezowuta libanda awa biso toza na mashine ya tannerie ya bacuire awa biloko oyo ezowuta libanda na chine soki ewuti chine eyawa nde biso toye kosomba bacuire wana ntango tosombi epa bamama oyo batekaka nde toye kopesa ye forme toye kodesine ye mpona kopesa ye forme na ndenge omoni lelo ndenge omoni oyo nyonso omoni eza bachaussure awa tosisi kotonga ntango tosisi kotonga nyonso wana nyonso bachaussure ndenge toprépare boye etikali opération ya montage nyonso oyo yo moto osali awa wana faire na main ata bana nyonso omoni awa bana oyo bana oyo nga na boti bango nyonso baza bacordonnier po efale bayeba mosala papa eza boye siko papa idéologie oyo euta wapi madame mosala oyo eza mosala ezalaki nango na bata ntango bata ekufi ezalaki prévu topanzanaki ezalaki prévu kozwa makanisio kosala mikanda ya leta mpo to akadre bana mosusu oyo bakoki kozwa ila ya kosala mosala oyo po tokotelaka libela te oyebi ete mosala maboko nde etombola siko tokoyeba mwa ane oyo obandaka mosala piage esalemaki na 91 à partir ya 2000 ans nde nabandaki masolo donc obimisi mpe bana bakeye ebele eloko ezosenga biso mpasi mingi nasengaki espace oyo balukandika kotonga nasengaki batonga mpo moya koakadre bana libanda nazwaka na bana mosusu na prison olie bazala na prison tozwaka bango ta akadre bango bayeba kosala mosala oyo soki mwana ayebi mosala mosala oyo akoyiba te mais malgré tout l'état na biso azonéglige biso ngai nazwa cadre bana na assainissement ya ville nazwa cadre bana na cordonnerie olie mwana akende koyiba akende kosala nyonso nazwa cadre bango na mosala po moto to azala na kati ya mosala olie okende koyiba osala kuluna tobimaka ntongo mobimba oyo inikema mosala tina
Très bien. Comme tu as vu, on a coulé. On est à Kosenga côté, on a balabala. Tu vas na tongo type on a kata. Voilà. Parce que papa n'a pas tout na motuna parce que là juste un journaliste pour tout là. Parce que nous on t'a ba chaussure dans bon, l'habité, on t'a on battre le bon. Et maman va te donner la source, hein. Va te donner une usine. Ah ça usine. Ah non, bilo lamba mité, lo lamba. Papa, Bolimbi c'est vraiment. Vous comprenez ça Kinshasa est arabe. Donc voilà. Finalement, donc ça ouais usine non? Ah ouais, ça une usine, ne bilo lamba manana. Papa ya bana oyo. Tozo tiango 10 000 francs. 10 000 francs. À débattre to prix na ngo. So kika client monnaie tozo teka 10 000 francs, 10 000 francs à discuter. Voilà. Donc on appelle 6 000 pas une. À quoi une papa? Moi on attend ma makolongulu. Exact, voilà, très bien. On une des chaussures. On me dit ba marque ba chaussures tozo na kokona. Depuis j'appelais ma papa s'appelait. Voilà. Chaussures réseau teka ma awa. À $35. Ok. Tu bandes à 50, $35, $40 aux gens chaussures. Voilà. Impeccable. Chaussures à ma tasse. Yo moko moni biloko. Sur les années panzala ngate mso nula ta panzani. Madame na ebisio. Biloko ba chinois. Tu bazo combattre ebisio mingi chinois. Voilà. Au chinois soko sali obeti libaku et baby. Très bien. Mais oyo ya biso wa tozo sala osali sapato. Pe otongi yango lisusu na singa. Ozali siri na makambo. Voilà, c'est ça aussi. Au sala. Vous comprenez les gars doit payer la budget là donc c'est pas les cas. Ndi sikoyo toza abonné habité là où soit pédant de quoi dans mon papa bonjour. Maître Pichen. Maître bonjour. Okolobati wa considérer musala. Tout bien té. Voilà. C'est pas un problème donc non évoluer papa na habité babilo on tout ça là musala ils ont marché pour quelque part bo somba ngoto ni place wana éclairci. Permettez madame awa wenza libule za nikema na cordonnerie. Ya solo wenza wenzo yezali aweza nikema na makambo ya cordonnerie. Tokomona ngo. Kitasa mobimba wito kotama na. Tokomona parce que na kotama ça radio té c'est plus to mona wenza ngo parce que to opeta ni solo go. Akabo edi. Donc voilà, tout est bon. OK voilà. Très cher ami internaute, vous avez besoin de commentaire na bio. Même ça bio na Kinshasa ça baza plusieurs talents. Voilà papa asala ba chaussures na maboko, papa asala ba papa. Donc on peut là tout ça des choses, on fait des choses bio vraiment nani basala ya yango. Na bité bana poto bozo tala de mission oyo. Donc ne ala ngiso wenze ya awa ozali na bâtisse cordonnier. Bonjour. Na petite formation pour la cordonnerie. OK. Oyo tozali na croisement isoke ba Congo. Awa uniquement musala maboko. Voilà. Quand ndenge omoni azonika boye lokola poulet ezali te. Vous savez bien sandalo. Ah bon? Vous tu en combien? Mais pas vous tu en combien? Ah. Autre enseigne à débattre. Bon. À débattre hein. Bon. Moi-même j'enseigne. Non, senti quand on ezosenga l'état congolais machine ah le roi pouvait machine ya mobulu pasi moyen te mama journaliste ezosenga peut-être l'état congolais président Fachi wenze ezali moko na cordonnerie soki lelo batungi wenze oyo bapesi biso makoki tokosala face na bagene ekozala malamu gene olia akende koyiba akende kosengasenga biso tovandaka banda ntongo tia babusala okoki kotala na activité ya wenze omona wenze nani comme ça après toyeba sikoyo obeka kospite biso nini babilo yango esalama voilà toza déjà na marché awa tozala na marché libulu oyo bazali batise cordonnier mosala tosilaka tosalaka toliaka kaka na mosala oyo ndenge aza boye aza na papa ya bana azolia na mosala oyo kofuta ndako na mosala oyo ayibaka te baoyo nyonso bavandi nyonso awa baartiste bonjour bonjour oyo baklia na biso baye kosalisa misala soki basilisi misala na bango bazwi bakei biso tozwi mpe eloko ya kolia bango nde bayebi valeur ya wenze mpe wenze eza kaka moko awa na makambo ya cordonnerie omonana mpenza ko tozoya kuna
toza kuna il fallait batala musala na biso ya maboko. Ah, on va bilo ni no sous papa. Oh, bilo botala ba. Akol. Ba oh, na mona neji. Maman peut expliquer au mieux. Maman, na yo melo o ya jike. Neji. Eza ni expliquer biso. Il fallait oser la maman. Maman journaliste. Tout la maman peut faire ba couleur news. Donc ma couleur même si noir, bon ça la rade est noir oni. Vraiment vert. Donc ni bo sala so basali bon ko bino so bo charge ko. Yemo ko ko sala mo. OK, voilà, on laisse ko ba call hein. On va call to aluba me ave mbona tan akara. Quoi méniser? Ok. Yango pèse au travail pe na basoulier. Mais quand on peut makasi ya pas. Voilà. OK. Mais réveillez-vous, tita on salité. On a vu que quand on tient on est la chaussure et tant moi ça a été mon. OK. Ah voilà. En tout cas merci beaucoup papa. Oza papa to tambola. Oyo madame, oza basinga na biso hein. OK. Oyo basinga cordonnerie. Oyo kotonga chaussure. Eza na ba couleur nyonso. Oyo ezali noir, oyo ezali ya pembe, voilà. Oyo ezali chocolat. OK. Ça dépend ndenge sapato ezali. Sapato na sapato ekotongama na modèle ya singa na ye. Siko botonga boso ma singa bo. Bocha ngo tonga to bosani. Eza na crochet. Eza na tonga te eza na crochet eloko batonga ka yango. Na crochet. Et puis so faut l'exhibition. Mais maman za na ngo sur place. Ah, mais bon l'exhibition te. Donc crochet so eza na singa oyo, yo permettre otonga chaussure. Afuna yoso. Afuna yokola otonga, tonga ba chaussure. Oyo izinga machine ya. Bon so mango kombe po boteka kombe. Ta mère tikabo. Donc yo fani bola na bénéfice à 500 kosi. Okosi, oh, vous savez na mo fana bola bénéfice à 500. 500 pour la vitesse mon maman. Comme ça là kaka muke. Ya solo. Baza kotambola pona kotala nanu biloko esale makamusa na weza libulu. Géomètre ba tracer là voilà. OK. Mais quand même bon se retrouver pe la coupe ngo. Moi muke. Moi muke hein. N'habite Simba. Donc voilà. Okitali susu awa oyo awa. Kaka ndenge na lobaki na yo. Awa to komi côté ya cuir. Bonjour. Ye azali uniquement osala na ye côté ka cuir. OK. Poso ya ngombe. Oyo to sala ka sapato. Oh poso ya ngombe. Mais poso ya ngombe. Ah bon? Oh poso ya ngombe. Oh c'est wa Weston. Ye akotaka na se ya sapato. OK. Kuna cuir. Poso ya ngombe ba travailler yango basali makambo nango nyonso. Yango na paso dessiner yango aso déjà ba artiste ba mesure. Est-ce que peut sa valeur ya art na yoko? Muno so koma quand tu sais ba so koma ngani. Ah, ça va pas de problème donc voilà. Papa to le karabiso. Tu comprends déjà les ngombe ne ba tiara pe na kata. Oyo eza rafia ma papa o monaki kuna. Et to sala kana biloko oyo. OK. Soki olongwe lisusu place wana. Oyo mwana oyo azali formateur. Azali membre ya Femeco. Ye abetaki bino lisolo. alobi soki bana balingi koyekola makambo kosala sake kolakisa sake maître ye. OK. Yaza uniquement makambo ya sake. Ah c'est bien. Akoki kosala basake ya maputa, akoki kosala mapapa. Ba modèle eza ebele ye musala na ye sake. OK. Ya simba eloko mosusu te mais kosala sake
kotonga sake kolakisa bana sake momene na ye yango biso awa uniquement misala maboko moto nyonso awa okomona moto asimba eloko ya moto te moto nyonso avandi kimia te moto nyonso awa uniquement mosala maboko na musique dérange biso na droit d'auteur wenze oyo moi idée ozala créama depuis anene wenze oyo mama oyo eza wenze ya kala te oyo eza wenze ya kala oui maître est-ce que bonjour bamama bakotaka na wenze oyo na époque po ye abotami mama na ye aboti yawa aboti mpe akoli mama mpe aye kotika biso ebana okoki oyeba date nini bamama babandaka wenze oyo mais ezali wenze ya kala te ezala déjà ye mpe aza cordonnier azali maître cordonnier oyoki te préféraki pene eza apesi mo te machine pene apesi pour ezali mo ne bosiyebisa pena machine ezali kosenga tomata kote eza te fotolakisa bato parce que eza découvrir bato batarle eza Kinshasa donc batarle eza tellement makasi po kolakisa bana poto bana partout elemo bamona non ezosenga gouvernement congolais omoni na étape tozali nape fo otongela nga bakotongela oyo mayelanga swana na maître boni bien mama na ngai komona ngai papa Jean Moto tomoni abanu bande kotongo totongela oyo nini onzamba lola oyo naza kosala réparation ya chaussure donc élastique ebebaki yango oyo donc toza kotia mosusu toza koremplacer élastique mosusu mutu nde aye nango kosalela mutu nde aye nango yo te eye mutu osali yango oyo ya biso tocrée yango oyo eza bamapapa ya bamama nani esili te mais ye déjà tocrée donc tocréaka babloke ebele mami baboot militaire tout osalaka oyo baceinture baroulage nyonso tout osalaka yango oyo babiloko ya bamilitaire oyo ya bagp bayaka awa tosalelaka bango mpo babomba baarme na bango wana bien ezala bien très bien papa yo mpe omebi déjà na mosala oyo toni mosala oyo vraiment naumeli nango makasi vraiment beti na combien de temps bon mosala oyo nasali nango déjà ba 25 ans na 25 osali mosala oyo efuti yo ndeti nini bon na 25 ans eloko efuti nga na bali na boti bana baza kotanga donc vie eza nango bien mais eloko vraiment naza kolelela vraiment gouvernement na biso vraiment batia biso vraiment maboko vraiment fond vraiment eza te ke no po todéveloppe yango ebele tokoma kosala ata na journée ata 1000 paires donc moyen wana eza te donc bamachine veme eza te mais mayele eza déjà na maboko déjà mpe na motu eza mpe na bato déjà oyo formé oyo baosala mosala oyo to ngano formé te naza déjà na bato déjà bon motu ntango déjà ozoforme ayebi déjà mwa ndambu akei déjà ntango déjà ayebi mosala déjà ake mbala moko ye mpe ake mpe kodéveloppe mpe na ndenge na ye donc aza kotalaki asa ayebi déjà donc ake na ye soki mosala bosala oyo eza mosala mwa makasi parce que c'est pas facile komona nini bakinoka monene ezalaka baavion soki ya biso nalobaki ya mikolo oyo eza nde kosala bachaussure sikoyo ya biso sikoyo toyebi kosala mais mpo sikoyo osala neti poso boye eza mwa pasi mpo bamashine wana toza nango te me komonte tomontaka na biso na kokoso kaka donc yango wana vraimen naza kolelela vraimen papa na biso mokonzi ya mboka na biso oyo vraimen Fati Beton atia biso vraimen maboko vraimen donc atia biso vraimen maboko vraimen elongo vraimen na président na biso ya ngasa papa Twane donc apeniko vraimen toza kosenga vraimen aide neti mwana auti classe yeyo aye donc mosala papa zwa mwa elokaki elia so soki osalaka te donc eza pasi mingi sonayebi te mwa liloba nyonso ezali ntake lelo toye kovisite bino toyofere découvrir monde entier tala moko eza na mboka na biso bandeko na biso batosalaka mapapa a na kati komona barombo nayebi te présence na biso komona biso esali yo ndenge mpe mwa liloba soki esala bien présence na bino vraiment nasepeli vraiment donc makasi vraiment po sans bino moyen mpe biso mpe toyebana eza te po bino boza vraiment bamemisango donc na minute oyo nayebi ke monde entier ekomonanga donc kongo mobimba ekomonanga vraiment naza kobeta sete makasi
epai ya mokonzi ya mboka donc kotika biso boye te toza na barombu na wenza libulu onje na biso yango oyo eza na simawa donc vraiment batia biso maboko vraiment soki batiki biso boye eza vraiment pasi mingi. Merci beaucoup, Papa. Message est bien partagé, bien reçu. Voilà, très cher ami internaute, radio, maintenant autant toujours là, papa. Autant faire découvrir bino batala au ezana mboka na biso ese na soutien ma casse toujours. Les gens ma commentaire na bino bana poto vraiment. Donc soutien wana bango. Bonjour. Maître Mbia. Maître. Boni. Bonjour. Tout le monde tonga kaka. Ezali mo sai tout tonga. Bon, selon les tout ça tout émission tout peut ça là. OK. Il y a monde qui ça là sur il a réparation tout ça. Vous réparer voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc papa toi qui est des machine ezali hein. Donc là ça vraiment merci. Toi là ça vraiment ndenge ba sala parce que ba toi la biso ba no sous bon mais on pété. On cité biso ba cuire ba nini uta bana mboga yaka. Ni bokata ngo nyonso tu monta en tout cas c'est un plaisir mais apparemment ni secteur mon frère on a yango awa bonjour mwana azala artiste azali mwana autoformé maintenant biloko akomi kosala ye moko bana poto bomona batala peza mboka na biso na basoutien olie mwana akende kosala kuluna akende kuliba tala moninga pesinga posa kobota lokola yebi bulo moya kosala otreme ezali te ye wana azokunda na oyo bebe jour moko maître oyo sala kuna bebe age nini imotano lokolo en tout cas na bachaussure oh là là c'est à féliciter osabela botini to réparer ka ok donc yana pousse un peu sur ta moke bata kombo ko ça veut nani gentil trop jeune mais au fandi osala musala baba mingi osala musala ba papa oumena na kopo na dire combien les années peu bon pendant 2018 2017 voilà pendant 2017 18 ti mo osala bilo na otala lobela ngoni sala nga sentiment sala nga sentiment o rene na ngambu na waka ouais na star na artiste na art na sala c'est pas facile comme on a jeune boy ko fanda euro tongaka na yo kaka ba jeune musu euro ba singa ba mbo musu ba sala ba loyengi musu ba sala ba ambiance mais fa na sa moyi o tonga on habite sur message no repese bon ba jeune ba lingaka musala malgré tout balaka te mais ngaka musala on ezala bien un jour pe simba ka to abato voilà ko botini onde mutu na yepo tongela para soka ba choko la biso yo sala no botini te ya sala botini te tout sala ni fabrication non surtout mais ya longo la to remplacer non tout sala so mama papa ndo sali bo sala on ani ko mali papa bo sala on ndeni so mbabi on akati wenza na kati so mandeti ni nani to yeba ta manda ici bani ba comme to somba wana papa la kise biso wana non surtout wana ya to sala wa mélange tout ça décor non. Ils ont combien de temps pour ça, les papa? Il va parmi les temps. Comme si la journée manque pour ça, 2-3. Mais pour ça, non, surtout, je l'ai à canner par mes fort. Est-ce que nous tient à boire? On explique que nous bien. Bon, c'est là qu'à Congo, vous avez bien sur secteur moko. Est-ce que vous aurez rappelé la temps au tech? Parce que bon, on a question comme nous sommes qui ta bandai. Nous sommes qui ta chang, et vous pensez dans la table ici comme moko. Eh bien, attends wenzi, on essaie ngara batu fo bazala. Ça batu bazala te mato, wenzi a wenzi. Est-ce que son zamba pesi possibilité rolongwa lope? Est-ce ba maison place mususu ne wana savoir mitunde tuzaka ana wenzi, tuzaka a. Son zamba sunga. Kama sunga ndi message na sugeza. C'est asuka. Gouvernement tel ara biso wa na mutalibu. Biso a te vivre ça gouvernement biso moko. Musala kama mna biso moko avec apenako papa nga saza po na biso yango to sala mamuka biso moko la ndenge mo bwe bon nzamba sunga ka sunga pe l'état tel pe biso mamba. Merci. Bon boulot hein. OK, voilà, très cher ami internaute, bon on a dit le mot vraiment ba a réseau betama, c'est pas facile. Bon on a bilo kwa vraiment tout le monde a vraiment facile. Tu as source bisika oyo bande ko tonga ba papa ba tonga ba chaussure ni mo bomoni bo explication ko pesi bino ba biloko vraiment ba sala ba papa province ala biso on a wenzi
tosuka wana te topréféré tokende na section machine oyo vraiment basalelaka yango sikoyo ezalaki courant ezali banda ntongo ti butu bulo okuta bango bapoussière tokeye basokoli moto alati okoyeba te aza coordonné wana mosala ya pamba ezalaka te efale koencourage bagene oyo bazosala mosala oyo bazoya na bavatire bakosala bavatire awa biso bulo ozosenga bamachine industrielle alingi courant te toloninga na maboko sa eloko oyo te mawa papa sikoyo namoni bandeko mpe baotonga mpe papa mote mosala makasi awa bana pusana pembeni na otosola ata ndambo donc papa bolimbisi yana leka papa tokoyeba kombo Comment on a papa fidèle Mopongo. Papa fidèle. Papa fidèle. Nous on a un Mopongo. Pongo. Papa fidèle to monio bon ta chaussure eza oyo sali yo mokoto ozo réparer les montres et puis to wa spécialité na awa na musala coordonner les années. Bon, ngai ndi naza bo spécialité na ngai na coordonnerie naza fabricateur. Réparation ezali accessoire au coordonner nyonso fayeba. Voilà. Autant on a bon ça sapat na oyeba pe ko bon botonga yango mais biso za ba fabricant. OK. Fabricant ba boots. Ba sandal ndongo moni boye. Voilà. To créer aka ba modèle ebele. Tu le fabricant j'aurais idée mo songolo pakala mbala moko saito yo mom to e uta rappeler ça ba indusa na mo. Bon, moni a les aspirations mutu na mutu. Okoko tala modèle moko pe boye mais yo modifier po ebima wa modèle asika. Ezaka nyonso te ke tokozwa modèle moko exact ya mindele te biso pe tokreya bamidele na biso tobakisi mwa implice na kati ya coupe wana. Voilà, c'est ça. Tomoni bino osali basandale bamapapa nayebi te otika ngo mbala moko tosali kaka bato baozo bakete oloba baboutique tonene explike biso kote wana. Bon, liboso auparavant tobandaki kozwa bato ya bacommerçant mais siko pour le moment bacommerçant nyonso bayaka so epa na biso mpenza esuki oyo tokomosala ezaka na tandi nateki na moto akolata mbala moko tandi oteki nde so na besoin naso basandale okosoma neti combien honnête basandale oyo mpo ifale kota talon elimame normal yango toteka honnête ye boye tobanda $20 tosuki $15. babuti eza boot oyo eza ide moko boye eza ya sika nga moko na spiraki yango mpona mona mwa babuti ebimai na magasin mais yango ezalaki baniveau yanga na prolonge mpona esala mwa marke moko boye lokwa mpe nazali mpe komande nango nde na loge yango eza biso moko tosala yango donc nyonso toyebi boot eza wana toteka yango deja tobanda yango 40 mpona biso ntakomona na 30 ya pesi mais natalaki yango na maison ya bachinois ya mokusi wana bateka yango $65. mais mosu mpe qualité ya différent mosu ya bino mpe eleki na mwa qualité ya biso elekaka mpo biso totongaka nde aza boye aza na kuti mbala mo na se omona epanzana te ata moto akoti na mai rien na yo bambango epanzana te mais oyo wana omoni ke mondele asali ka mbala mo direct olati boye après une semaine okomosala déclaration ya kofungwama oyo osalelaka neti babiloko nini bon tosalelaka oyo nyonso mondele nasalelaka kui nasalelaka simi neti oyo nasalelaka na simili kui sandale nasalelaka na kui donc tosalaka mpe meme batisi tosalelaka meme bamaputo bamama balata nakosalela yango mpe eloko lipapa to sandale nyonso donc eza na cadre ya tisi tosalaka nyonso oyo esengeli sapato wana sepeli mwa message no asuka esala pena bien bon message na biso asuka ezali ka soutien toza na ba ONG na biso so bayimbi bazwa biso mingi lokwa papa ngasa azali wana baoriente comme ça basalela omwa monene to baye na bafinancement toza na président ya biso représentant azali ya ONG omona makambo ekemata tosengaka soutien ya bakonzi babeta bato karate eza kaka te bamusicien nde bokosoutenir bango nyonso biso te toza na cadre ya art kolelo so tokomosala bamakambo oyo meme babuti ya basoda
baosomba on a poto te tokosala rango awa na kini ba ceinture ba chapeau ba sac tout awa na wenzo esalamaka donc message nanga suka ezaka soutien baela biso batongela biso lo mwa munene parti déjà ba ONG na biso ba numéro ezali ba robenga so baza na besoin na biso ba ozwa biso pa papa ngasa. Voilà, en tout cas merci beaucoup, message a bien partagé. Donc voilà, très chers amis internautes, nous avons évolué toujours pour faire découvrir bino ba talent vraiment au bandeko na biso baza na ngo. Maître cordonnier. Awa na moni pena donc awa pena donc la secteur. Maître, lembi boene yo sala soude. Yo sino. Au salon lembi. Olembi Olembate. Maman elle sur la terre. Maître ba lembi. Donc nous sommes lembi au tikatema en fait. Donc voilà, papa na habité faut présenter sur l'article na yo oh déjà ça là hein. Mais faut commencer le terrain. Ça donc voilà faut tout comment faut présenter tout l'examen on est Montréal déjà au l'examen. On déjà l'article donc bana poto bana partout de monde diaspora et ça va bien na Kinshasa vraiment ils en a avec nous sous vraiment et c'est na ba soutien ma case pour encourager ba ça ba télé na bango ba c'est la biso papa ba chaussée et puis à qualité c'est pas facile nyonso ba na boulot biso photo ko vendre boulot vraiment ya ba commentaire na bino voilà ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to. Voilà, très chers amis internautes, il explique bien vraiment na ibandeli to yaki lelo ko faire découvrir bino ba talent vraiment ibandeli obaza nango donc découvrir à travers émission le to découvrir ba talent ils sont skotoza awa papa Alexis biso fela ba biloko ba article j'espère que bon ma papa donc na pe na sim fela bon na bino mo ba dégra ba chaussure boy donc so ba biso ke ba salon na maboko bondima te donc o baza pour ça contacter papa ko fait sa numéro directement même sous ba dans na besoin ba benga yo. Donc, merci beaucoup maman journaliste soko moninga papa Antoine lelo ningo moni biloko nazo sala oyo maman Barbara Baba kana voilà oui wa musicien moto asungi ngai bon moto asungi ngai bana na banda musala o banda bata moto asungi ngai na koma lelo mona ba chercher biloko nazo na ngoyo Barbara voilà c'est bien et puis nazo ko senga et pas président de la République acha ba moyen belé pa Barbara FPC moni na la déjà pour ozo nga chapeau voilà soki maman na Barbara soki ba PC makoki ba PC makasi mona moi na zo travailler butu moye et puis nazo invité hier aya kotala ba fruits oyo ya lona ke pa na ngai aya kotala musanga na sali Barbara à part ye moto mususu te moto apesinga quelque chose na FPC très bien soki nazo sala sapato nazo sala mapapa nazo akadre bano ya moni wana Barbara et puis nazo kosenga pa nzambe apesa tamulayi et puis akadre biso ba artiste batutu bazana misala maboko akadre biso malamu gouverneur de la République achia makoki pona FPC voilà bo ba chena no makoki pa na bagote mais ce que gouvernement congolais achia makoki na FPC bazimbo gouvernement ba pesa ye fa pesa ka Baptiste maman to kozala boyete voilà isabu kozala boyete le seul montant pesinga 1 franc na ye ona chia na sala aro moni lelo résultat à soutenir yo donc voilà pour à partir na ye bana bazotanga bana bazolia kama ko moni biloko na sali na ko inviter maman ko tala musala na sali maman Barbara maman batika yo continuer ko aider biso Baptiste na ko sepela papa Antoine Yangasa on ja pemeko na ko inviter yo ya ko tala musala na sali na ba fruits yo ya yo na voilà en tout cas merci beaucoup papa pesa numéro directement numéro na téléphone ezali 082 577 93 73 voilà 082 577 93 73 ni numéro na téléphone soki bato bazana posa ya kuluka ngai bakoki kobenga numéro wana voilà ata bakena na FPC bakozwa malango pe za artiste munene ya mboko malgré tout bazo négliger biso mais bato bakoki ba valeur ya Baptiste bako négliger biso te papa président
soutenir maman Barbara. Voilà. Soutenir Yesu ko pese makoki, FPC bazui makoki, biso pe bâtisse to kozala malamu. Voilà. Nali na bosenga batonga place ngana zali pona kwa cadre bana. Na ko éviter maman ya kotala. Bana barumbu Kinshasa, bazolela ye. Voilà. On est ensemble avec tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes, nous TV za radio té. Donc tu as qui vraiment pour faire découvrir bino ningeni ba papa ba sala ba papa ba chaussure. J'espère que tu l'as exhibé déjà. Donc nous laisser biso à tous les matins na chaîne to sala toujours ba biso ba découverte. To les mater ba ndeko ba s'abonner té, on a biso ba plateforme et tout. Tout ça sur Instagram, il y a biso podcast, tout ça la page Facebook, il y a biso podcast et puis bon qui m'a sous nomba on a eu na TikTok. Sur taper il y a biso podcast, on s'abonne directement mais très bien biso na biso qui toko de l'examen. So ngo la non bena mobimba, vous êtes directement na chaîne YouTube, il y a biso podcast. On s'abonner sur ton lancé émission, on nous a l'avantage, on a un notification au bimela, voilà, on cliquer au tel émission, bana et banecule dans souka, au liker, au partager, mon commentaire pénal. Il y a un peu ça, ma casse, on s'en va découvrir net, c'est bon. Donc, découvrir sur mon canisa, vous attendrez même pas, mais bien sûr, le salaire, pour tout ça, toujours, voilà, misana, mais pour tout ça, toujours, qu'on s'appelle Sabino. Donc, tu fais ça, radio, on remercie directement, ma patron, la mission, ça, la pour que tous à la bonne, mon patron, mon boss, Roni, Maluna, mon patron, Yannick Maluna, ma sans oublier, boss, checking la langue, mais pourquoi pas remercier famille, ma tue, mon biron, mon bon, notre mère, boss, maman, Laura Chou, mon thème, ma boss, live, sans oublier mon moutou de Kati. Maman m'a tout côté mis à mort et moi si y a business maman te belé maman te directement sur un bateau vraiment bazar sauf elle m'a fandi bazo motiver ba motivation ba conseil ma tout on a prière vraiment et ça la qui tourne le rôle la gloire ya gonde de la fille en couleur sans oublier mon vieux Afo Diabakawa depuis Grenoble mon bali ya maman Brigitte ba mote belé ba tout vraiment bazo kata ya ko na ba mission ko la fleur qui mota moi si moi ko bien. Moi ça pour toi tango on peut pas ça ma femme d'affaires donc moi tout vraiment tu relembater tout ça toujours découvert tout message j'étais avec mon caméraman auto banene bandozu asunga bilili tino chité awa na papa za mutu faut soutenir bana poto wa diaspora bon on a ba talent ils en a Kinshasa abiloko euta amiki lera ba Weston pena donc mon na yango mais maboko o eza penza batongi yango na maboko donc so bazana machine moko wana ozo siebisa wana sans quoi et c'est l'eau fabriqué en bango moko donc il faut soutenir bango la place pour ça va bango na ba mais la ça n'importe moi m'appelle vraiment un numéro papa sur mon boss ami bon benga elle mara de la presse directement on a plus 243 89 80 190 20 na répéter les sous plus 243 89 80 190 21 ko elle mara pona au PC la mamotali ni papa ba sala musala bo mo numéro article j'espère que mon papa va déjà donc babiloko ils ont vraiment ils ont facilité pour nos salons donc à travers chaîne émission podcast né te faire découvrir binango donc vous a toujours branché la chaîne peut connecter to les mabino le makaka ceux qui n'ont profité ceux qui peut nzambe azongité ngana bino to kokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 bye. Oui papa journaliste na sepele mingi ne bokomi kotala ngai sika na saka musala na niveau ya marché le boulot. Nazo senga epa mokonzi ya mboka alobaki te moto na moto akotia pierre na musala oyo ya yebeli ngai nazo akadre bana na enseignement ya ville nazo sala musala na bénévole naza ni image na kopesa image nazo akadre bana na cordonnerie formation il fallait l'état azwa nga nazo pesa formation wana pa bana bénévole lisusu papa mukantombolo fachi beto papa utika nga na kufa pauvre. Il fallait batongela ngai ndako. Tina bato na yo, batongela ngai ndako na marché libulu. Bâtiment de formation. Po yo nga na yebaki na batan, na la kisabana, po lobi na kotikala ka lisusu te. Naza na poso tshela nga beton na wenza libulu. Mbula soke bete eza na nzoto. Atelier yo moko mona atelier. Libanda. Baza na poso batongela ngai ndako na marché libulu, atongela nga bâtiment de formation. Bon autorité ya barumbu bazo calé muka tombolo yo lobaki te moto ta ya retrouver na musala ya sali bon autorité ya barumbu bazo calé po batongela ngai ndako ya formation professionnelle mais papa yo lobaki to kokumisa biso millionnaire na bato bazana mitema mabe ngo omoni po batongela ngai ndako ya formation na la kisabana misala omoni fruit ya misala nazo sala mais bazo calé papa na yo kaki to komaki na kabamba ngana lingi okoma na wenza libulu olobi nazoluka moto ya kala
moto akala afungola ba caniveau, moto akala aza cordonnier, azaki na bata, na mona papa wana lelo. Chef na koyebi so biloko ya kala. Yebaka toza na ba traître tina se. Koloba te kaka bato ya likolo, na bato baza na se tina ba commune. Tozo nyoko ma papa na ngai. Pona zwa eloko ya kulia fe na kombo la balabala. Pona zwa kufutela mwana klase ifanya sala sapato. Papa yo kutika ngana kufa pauvre na mayele na zanango. Nazali na posa na bimaka libanda. Ndenge ba joueur ba bimaka. Na bimaka na biloko na ngai, tala biloko ezoteka mate. Ba chinois ba chibiso pande likolo. Nazana na posa nazana na makambo na bimaka na modimbu. Pesa modimbu akor, na naza tise ya mboka. Ba tia ngai na latisa ba joueur na biso. Nazo soutenir Léopard. Na bimaka na kene koteka ka biloko na ngai, nazonga kana bango nazwa keloko akolia. Kuyiba nde mabe okoloba ete okomisa biso ba millionnaire. Mais tala toujours souffrir musale ezali, mayele ezali toujours souffrir. Papa tinda ba conseiller na yo tina wenza libulu. Isika balingi batongela nga bazo kale. O débloquer loko wana. O débloquer loko wana. O batongela bana isika kolala, batongela bana isika kosala ka makoki nyonso. Ekozala malamu pona développement ya ba jeune. Merci beaucoup. Merci papa journaliste. Na ndenge opesinga maloba. Tozolela pona mboka na biso. Mboka na biso ekokola na misala na biso moko ya maboko. Bana batangi ebele eza na misala mosusu na ba birote, toza na compagnie na biso misala ya maboko. Ngayo nazoloba nazana apemeko bisanga ya bato ya misala ya maboko, naza menuisier, baninga na baza ba maçon, toza ba charpentier, toza wa tozolela moto ya kusoutenir biso azate. Papa na biso azali na mboka oyo. Papa akoki koyoka mbela na biso bana na yete. Tonyo kwa mia wa bapayande bazo meme na biso biloko ya koteka. Oyo ya biso moko ekokende wapi, biso tokoteka wapi. Eloko tozolela yango anake papa akanisa biso. Akanisa biso pona kopesa biso maboko na musala na biso ya maboko o biso tozo sala. Situ biso na ONG apemeko. Toza na ba domaine ebele, ba cordonnier, ba charpentier, ba maçon, ba artiste toza ebele, mais tozo lela kake pa na ye papa. Ye alukela biso moyen yake biso tobika. Pamba te tozo zwa lisusu moyen ya kotangisa bana te. Bato ya likolo bazo kase biso na sima ye. Bakosaka na maloba na ye ke azo bongisa mboka te. Njoka nde bango nde bazo bebisa, bazo kale biso. Ba fo bazo pesa po ete biso tokoka kozwa. Tozo mona yango te. Eza kale na bato ya likolo. Biso na barumbu tozo lela mingi. Papa kanisa biso. Kanisa biso bana na yo. Kanisa biso pe tindela biso ndenge ozo tinda biso ba journaliste boye. Mikolo mosusu pe ba journaliste bayaka kotala biso tango bazo meme na ba sango. Yo po kanisa biso na ba sango na biso tozo lela. Papa tozo lela kake pa na yo. Mosusu azali te. Oya kosunga biso. RDC toza na bomengo ebele, mais bapayade bazali ko bénéficier biso moko tokosuka wapi. Esengeli biso moko to développer mboka na biso. Mboka oyo eza ya biso eza ya moto te. Tolelaki ke bapayade bazo gouverner biso lokola ba berge, ebongo biso moko. Toza wapi? Papa kanisa biso. Eloko tozolela mingi nde kanisa biso. Po totangisa bana, tolesa bana. Biso moko nde bakolo mboka. Merci. Tolelika ke pa na yo mokonzi ya mboka osunga biso na makambo toza na yango. Eza ebele me ngonga eza muke. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo inga kolobeza te